Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Voilà, merci na Escapro sima ya caméra oyo a salike lelo tokutana tosolola makambo nini tosolola makambo ya artiste congolais totala ndenge art na biso na mboka ezokende soki ezokende malamu to ezokende mabe mais lelo ekozala bien bandeko o bamesana kolanda biso na Info 16 bo continuer na s'abonner parce que auto yambeli bino aza parmi ba grand oyo pe basala théâtre oyo to bengaka maboke côté moto bano benga maboke mais théâtre na biso na Congo oyo pe basala mwa bakombo ba période wana mais lelo bayokanaka lisusu te lelo pe ba misusu ba soki ba misusu ba olobaki bakenda na bango soki na Angola bakenda kovanda mais tozwi occasion ya koyamba ye lelo nani yango ye Blaise Lukano oyo boyebaki Chinedu makambo ya Nigerien wana ba interprétation tokeimba ngokopesa ye mbote ndeko Blaise Lukano 16 mm. Bonjour ndeko boni toi na biso nzamba sa biso grâce à bomba biso ça va tozali mais esali mo mikolo ebele ba misusu ba ebike yo otika no RDC olinga lisu RDC te pona mpiaka okenda na yo Angola lelo ko yebisa bandeko ba yebike yo tika RDC pona mpiaka okenda no Angola ko yebisa bango nini pona carrière na yo nan te na tika RDC pona mpiaka te ezana okaka batan mtizo sala keta msusu to megape ko évoluer na libanda mboka RDC za mboka na bo siko na momo na zapi na za RDC te. Donc ça va te permettre que tous les libanda par rapport à la responsabilité par rapport à la misala misoupe ou tout ça déjà et ça là que tous en moins libanda donc c'est ça. Mais bon, na kolandelaka avant tozoyo toyoki ke otika théâtre otika no pena théâtre loko efungwa minde wana banzonzenge yebele yo tika na yo te na tika théâtre te na comment dirais-je, na zoaki un peu moins recul par rapport à l'activité mususu na zainango. Théâtre za ici qu'on a bimi, ici qu'on a botami, ici qu'on batu ba ebinga, non tika onde. Mais na za vraiment souvent les souvenirs dans le monde ya cinéma té par rapport à la déception pe misusu par rapport ya makambo belé kaka. Mais na tourna na ngai. Voilà ndenge lobi tournaka na yo bandeko to meka kolanda ye nano na clip oyo po biso toyebi pe to na ba façade mibale o total la ye côté mususu artiste musicien côté mususu évangéliste côté mususu artiste comédien mais tout na clip oyo après tozonga na plateau na biso. Merci beaucoup. Komona yo Yesu eleki bakombo nyonso nakobomba komona yo yango nde likia na ngai nakobatela komona yo yango nde lisungi nanga
Pomona yo nkosi na bayuda ye ozali elikia na ngai nakobomba kombo na yo yango nde lisungi na ngai atako mpasie atako winyoko yango nde longa na ngai ata bampasi atako kozanga nakumisa yo inosuka ata bampasi ata minyoko lisuni na ngai makasi na ngai bato ya soloka batalisaki ngai bobola na ngai mpe kozanga na ngai balobi nabwaka yo mpo nazwa nyonso ya mokili oyo kasi natali maloba na yo elobi sengo nini na moto azwa nyonso ya mokili mpo abungisa bomoi na ye kolo nakoki kotika kombo na yo te yo obiangaki ngai na mosala na yo nasalela yo kinosuka ata kozanga ata komobola nasalela yo kinosuka ata nazangi nyonso nazanga yo te nasalela yo kinosuka nakolikia ata bampasi ata minyoko lisungi na ngai makasi na ngai. Voilà Escapro cameraman oyo afilmaka tangu Abraham azozwa révélation yo kouta na Nzambe wana Escapro mutu aza na sima ya caméra donc tangu bazopesa Abraham ba promesse belé ye déjà azalaki wana Escapro akoyede biso to meka kosola na ndeko na biso Blaise Lukano ngana tolandi na no clip na yo mingi to moni neti na ngola okomaki no mingi koyemba ke kosala théâtre. Non, koyemba kaka te musa nyonso na sala na ngai omoni eza ba don onzamba tsaka na biso tokotika ngote ke etelengana pardon etelengana ka ndengwana pardon vraiment etelengana ka ndengwana. Le problème ezali ke talent ezala nango pe ezala nango tilelo. Bon natikaki yango te ekende ko fanda ka boye pona moye mipenza naemba na bato ebele na monde yango ya musique chrétienne yango pene babenga yango malgré itozoyi basute bana bazoyemela nzambe na bazoyemela su nzambe te mais quand même on a travaillé avec des gens bato lokola ba frère Moïse Matuta ba Edo Kunku ba frère Didombala ba Petit Bokul Omba baza ba frère to travailler na bango penza na musique chrétienne donc nazo na théâtre nazo yembela na penzambe. Voilà ozo sala théâtre ozo yembela nzambe mais tomona mingi na théâtre no omataki après obomi kaka mouvement ngoka boye kufa ekenda otika ba bactère nyonso yo recrutaka monde te que quelque part obebisaki ba vie ya bato parce que balobaka ko construire ça ko silisa eza ko détruire. Bon na bebisa ba vie ya bato te oyebi kozwa bato en charge il faut que se préparer bien. Elingolo bateke na se préparer ki malamu te mais le problème ezali shit na biso ngaloba ngo sincèrement shit ya Eko di Sali et yaki komona na makasi tango to longwe Brazzaville parce que ngana banda groupe nanga Eko di Sali na Brazzaville na banda groupe na Kinte na banda groupe na Brazza on a sans papier na Brazza
non nazalaki na badocument nanga mpona Brazzaville nazalaki congolais yanga mutu nazalaki congolais ya Kinshasa nazalaki na badocument nanga livré nanga ezalaki carte consulaire nanga ezalaki en tant que congolais de Kinshasa ou vivant na Brazzaville mais kosala ke bazali kobengana ba congolais ya Kinshasa fo bazonga donc tozana choix te il fallait tozonga tant tozongaki awa na Brazzaville tozaki na privilège ya makambu ebele parce que sponsor ezalaki bato bana soutenir biso bazalaki tant toye brisque na kin sko banda ko luka ba contact oyo en tout cas esimbaki te ko futa chaîne bika chaîne na kina fo futa chaîne ko futa chaîne na kin déjà bana ke napso déjà na ba $250 si ko tala ozana bana il faut ba cotiser yo mongo cotiser au sala pe lo mo ya gravité na ko luka en tout cas na kokaki lisusu te pe na bisaki bana en tout cas to fanda to zela. Voilà, oyebisi bana ba vanda bazela yo keno kokota na Sinarke oyo ya bienvenue to kebana Caleb wa auto fêter 20 ans ya carrière na ye et puis a fêter 20 ans ya groupe Sinarke donc yo o sacrifier bana mais yo okena yo kokota na Sinarke. Na kota ka Sinarke te wana zaki ba close oyo parce que na kota Sinarke te na tana na Kinshasa awa na kene malamo Luanda na travailler na Sinarke te na ye kozwa collaboration ko travailler na Sinarke te on a commis na Luanda parce que na Luanda groupe Sinarke ezali par rapport à savoir faire nanga nde président Caleb Tukebana na PC mbote pas ali nde aki ko proposer ngai na nzela ya mon frère bien aimé que j'aime beaucoup Lewis Mouyi nde ba ko en tout cas Blaise ozamala mingi lokwa Sinarke ezakuna na travail na yo au travail na bango nazalaki ko travailler na bango en collaboration c'est ça facilité kozala na groupe na Kinshasa eza facilité omoni moi je félicite bato jusqu'à présent bazali ko continuer kozala na ba groupe sans sponsor eza passé eza vraiment passé donc ezalaki bon. Mais toujours tel peu ba groupe ezanga na sponsor eza ebele ndekono ba réseau azaka na sponsor te to ba na otanga ebele ba na sponsor te meti lelo bazo maintenir na bango do yo kozanga sponsor kama kamunyoso esimbi te mbala moko non omoni mutu na mutu azana ndenge alungaka eloko na ezala mbongo ekoye kozala kofuta chaque fin du mois $250 na chaîne ozana musala mo boité ekotsa ata musumu ata $100 eza pasiti na kondima ba engagement te na ba sentiment kaka ke na ndimi engagement non nazaki na groupe oyebanaki tozaki osala musala bien mais finance ekomai mobulu il faut tous sincère finance ekomai mobulu moyen muto bato bakoye ko soutenir biso to avancer bazalaki souté donc tobundi na bano ya biso kaka na bana na biso tozo cotiser afin que to omoni télévision et ya eloko te pe eza pasi eza mwa pasi ozo sala kaka bo sala kaka ne balobaka bo sala kaka me bozo eloko te faut na bato obana motema ke biso ne to bandaki théâtre wana to yana ba groupe mo boy to sala kaka to zo eloko te wana so tozo landa tango yo bande théâtre ponga na ebaki pa Marie-Hélène bobanozo na bino pe eloko te yango peut-être linga ko loba bobanozo eloko te mais bon continuer à ça mais pourquoi tant au bomi groupe na yo falozonga no pas Marie-Hélène parce que groupe na ye ezalaki toujours na ko fonctionner makasi bon kozonga le réveil eza moi passi na ninga faute mais eza moi passi ezalaki ka moi passi parce que to longwa ki net personnellement ngai na longwa réveil pour na problème ya groupe T na longa réveil pour ba problème na individuel mais na mona ki ozana ngosa ezana ngopeka crédibilité ya ozonga sur réveil de préférence na fana na ngana sala banzonzi na ngai ndenge lelo tamsundi na zo sala ke na zonga lisukuna pon banda na longwa na zonga na kena na groupe moko te ke ona yena nga au travail awati exact. Voilà au préféré qui osala ba nzonzi na yo mais na ba nzonzi na totali tozotala nzonzi ezokende moi bien nzonzi ezokende moi bien mais sauf que mama oyo to monaka amesana ko booster ba artiste et comédien hein
ancien première dame na biso Maman Olive Lembe azozwa bato bamemi bato na Dubai na surprise kaka yo ozate bamemi bato na poto yo ozate bamemi bato soki wapi yo ozate bamemi bato na minute toloba soki na Kivu yo ozate ozala kaka te parce que ko jouer na yo eza ya mame ou bien mère na sepelaka ne na yo te. Mais c'est ce que ngaka te munazala ba te bele pe bazala te ngala yambi nde yo. Ah OK. Bon na ebité makamno sa mokileza makamata. Ndenge lobi mère ayebi nga bon. To c'est la tante, to pesa tant en temps. Ils ont une gravité bandeko bazo ki ndeza te tamso po balinga na jouer. C'est yo yebi na lingite ke yo komisanga. Ba o ba yebi nga na poto ba yebi partout ke na jouaka te pona za so ndenge te mais nga na zo ki temps ya ko travailler ba to belé na monde théâtre. Na zo ki temps ya ko travailler Johnny Fire. Na zo ka temps ya ko travailler Dadi di Kambala. Na zo ka temps na lobango, na zo temps ya ko travailler Bokabela Bodo. Na zo temps ya ko travailler Vinanga Lumbe, na zo ka temps ya ko travailler Apo Firenze. Na sangisa bato na nyonso pe na bimisi style na ngai mokobo. Mais nyonso na mère au monogate. Non, ils ont un temps. Pour bato pe na tangi tango su bango pe ba kena bango te, bazana mo pe na mère te parce que na moment tam su mère za soki na Bukavu. Mais tam su pe bato na tangi bazana bango pe te. Jani pazana été Bodo pazana été mais azana pe na bato misusu. Bato na pe basana na mo pe fort te ba 4 na mo pe mutu kingo te pour bazala place wana. Pe ezana mo pe compétition te, il faut kaka ke biso pe tozala. Mais chaque chose a son temps. Nabi ki Maman Olive alingaka bato mingi azana ne pe complexité solo bina mutu ki nazana besoin mutu oyo ba kokanga esinga na kingote pona yebi bato ebele ba yebaka pe Maman Olive te ba yebaka pe yepete mais ba poussana pembeni na eza problème te 16 na vie oyebi nazo reconnaître tozaka na stade maman azoye mana frère na sœur Lor Mbongo sœur Lor Mbongo olela ce que bato supi bako se poser tam susu grâce à boya mona kuta yebaka teke un jour ako zongo mais akuta inango chaque chose a son temps mokolo musupi uzala na tongo mo moni pe allo tozana besoin pe ya Blaise Aya ils ont un problème te mais ngala yoki kaka na Kinshasa pour Kinshasa vraiment moi makambo esirikilaka beaucoup mesure ngo bakisi donc ekomi bokei bakati yo banzoloko balatisi yo mwa zebola po mère amona yo kande to mona na ba maison mère ono po wera mona yo batikelo vocal ba peso nzembo faut qu'il n'est pas mère moko boto père moko boy ba côté ya kingasani ya suka wana obini bakoti na mwa ba mbabola obimi ba boyeboyebe mais pourquoi makambo wana ezokoma kaka et pas ba artiste comédien pourquoi bon il faut oyamba batu wana bakota na mbabula wana po oyeba so ezandeni ponga penza na monde oya théâtre na forçate na yebana na força ngote ezana onka likabonza mapesa na zuba mongo na monde théâtre ngope et na força ngope te ya onka moni kamona lobi moni Maman Olive wana ya liboso na za chrétien ya sambela nde na yebi penza sambela parce que ba acte o ya salaka wana mutu soka sambela ta osa biloko na te donc soki alandaka télévision soki alandaka internet soki atalaka théâtre pona yebi ki akutanaka na bato ala ayaka visiter bato ayebi mutu moko na monde théâtre mutu ayebi bato so ba yebana o yeba yebi ki abima déjà yebi ayebi bango ezaka na mukolo tant mususu pe ba otala côté na biso na limite za la net polémique ni tozo lukande potukuta na mama ça non problème te tokuta na batebele 16 ans na kuta na batebele na mukili netina c'est important tia are sala na kutana na ministre ya ministère ya culture na Angola boye to lina ensemble
photo telo te wana greco greco te mona nango siko to na ba ki te ke na sa l'émission donc na yebo ozinga pied levé to sa ino émission so ke bana ningo na ko na kutana na batu minene mama ministre na za na cadre ya pako ya mbayo peke obo betaki na bino match de loisir na Angola ya mbibino est-ce que ya mbayo bina ke en tant que artiste et comédien oui ayambanga lokola artiste parce que na memela ki ba projet na ngana zanango na memela ki ba projet nanga ya province moko zawana par rapport ya vitesse ya makamuni zali na memela ki ba projet nanga c'est la même chose oyebi kokutana na bata minene ninga na ba maman Olive il faut en projet peut-être ba tusupi bazo kutana ba okutana kana loisir bakeka loisir a moninga te silipe boyo ga nsinde bakutana na vie de loisir na projet il y a vie de loin ezalaki kamususu te ya malade te vie de loin ba voyage ba makamususu ba pusana pembeni mais 16 mutu nyoso so azokutana na mutu faza na biti azokutana na mutu ti bakumi mabiso nyoso we matungulu na kata saki ba memi biso nesika meta mususu ngaba ochanga na soso mususu ba ochana madesu mususu ba ochana na matembele mususu ba ochana na pinar mususu ba ochana na bikalakasa mais biso ndoka matungulu de mutu na mutu ayebi esika nini oyo akoki ko se retrouver nga soki na zui occasion ya okutana na mutu oyo azali likolo so na yebi ke akoki ko edenga tamsu na finance nanu te mais na ko tele c'est tamsu projet par rapport pour ba projet za moi mingi ce cinéma na Congo eza ya okufa mais tout katana noana mais yo pe moi ba soupçonnera yo ozapena congolais awa oboza angolais po to megana no ko comprendre ba tulelo ba mega ko comprendre ozalaka congolais ya Kinshasa. Voilà, toujours continuer émission na biso na artiste comédien chanteur Blaise Lukano Jean Blaise Lukano yango question oyo so na poser ngote batu ba yoka ngo mabe batu ba ye baraté ozaka congolais ya RDC to za angolais mais kada ko préciser batu baye balelo ozalaka vraiment mutu mboka ni 16 ans so lukaga c'est une nationalité nangate na congolais vos angolano pai pas dans le batandenge Eric Fosso Lobaka pas tena na congolais. Donc moni problème est problème influence hein ça influence moni Angola angolais est deuxième nation ngai parce que na 8 ans et belé à vivre en Angola bana bazakuna bana mususu ba kuna donc ça deuxième nation ngai oyo na passa batan et belé penza. Parce que biso ba confirmer biso pena que non ce qui les loba biloko belé à Congo bazwara yo te parce que ba comprendre que za angolais so ba mona mna que batika ba artiste na bangwa Congo bazwa yo angolais donc omoni eko compliqué ezanango makamwana te yango makamwana te tona ba Ugandais na katikata monde tona ba Ugandais alors ba lingala kitoko mais Ugandais to ba Ivoirien to zapena ba Burkinabé na monango na otaka nga bakomona bango te baza ba artiste comédien bazako ba Ugandais Sénégalais papa na Malien baza atambola pena maman Olive dazolo bananga makamwana nanu ti dazolo par rapport à nationalité baza na bango o comprendre oyebi soki zaika pour un problème de nationalité ne batu misusu bakoza la pena peta msona kinte. Vous comprenez? Les gens question ba buzwa ngai tende pona makamona non ba kombo si to sali pe ba kombo to sali ba kombo awati to ngana sali kombo na Angola te na sali kombo awati problème ezaka complexe ya komona tamsu mutu mo boye aloba langue moko bien au moins te ba musu ba kansaka ko ba français bien nde okoza français te oni ba langue lokola ba portugais eza ba langue moko oyo eloba maka né français lo ba marati de ce mutu mo azo ba portugais bien maaye face à l'angolais non ça non question na te nga fani mingi na Angola nga sali presque 11 ans na Angola 11 ans donc 13e année kuta ngona okeni na Angola na fani mingi na boti kuna famille musupeza kuna famille ezali awa nga na mumboma ya mbanza manteke. Voilà le lot déjà ligamango elongo po ba Congo
bato bayoki nayebi ke question wana ekoyaka lisusu te aza na ye congolais donc bino bato banotelemela ye ono na makambo boya akotaka te donc cette fois-ci arobanda kokota mais papa question oyo eza question actualité so topose yango te ezala mabe mingi liwa ya mwasi ya Matou Samuel na ndenge na landeli bato banoloba ke akufeli troisième femme mais na landeli balobi te ba confirmer biso eza deuxième femme est-ce que liwa wana pona yo omoni yango ndenge nini po makambo ebele ezoloba mame na tuni en tant qu'artiste liwa wana yo omoni yango ndenge nini? Ah, c'est laisser parler les gens. Bon, batuba lo bakane ba lo ba parce que ngana za mieux placé te pour na yeba les pourquoi na cause la paix contre-té na cause la paix pour-té mais le problème est ali que ndeko akufeli moi si ami balé mais ça liwa isa likambu koyi to ko ngo yeba bato bazoloba o bazoloba na ebité bato ba loba nini balobi loni. Non, bato bazoloba bazokebisa utu bandeko na bango basi bapusana pembeni te po omona oya ko remplacer lisusu kolanda donc babiloko mo ezoloba ma ndeko wana yo en tant que ozana no musicien chrétien et puis oza artiste et comédien oza na kati ya famille wana yango totuni est-ce que liwa wana eza vraiment normal? Frère Matou aza responsable yende mutakoza la mieux place à expliquer tam susu ngana yokaki ke ndenge na yokaki yokaki ke moi sanga sala ki crise cardiaque na eza cause ya munene mutu e bomi ndenge na yokaki bon je sais pas nako baksa ité oté parce que na yebi ba fait fonti ya o soki eza kisie o ya kufela ka basie o zongi zongela nsokolo mpakala na yebité mais le problème est ali que il faut pas toujours parler car pour na loba pour na bon na éviter actualité lelo bino be bat internet beaucoup mo luka ba base par rapport à makam na bino misusu Elisabeth des informations Elisabeth eza vraiment information d'autant bato bazui beze ozala muto a créer mais wana ba créer te ba moi na muto akufi poto ebike akufeli moi si donc Elisabeth ce qui loko azaka moi si ya mi bal ya mi satu o ya mi balé loko aga moi sa mi balé akufi comme mystique et comme mystique bon na éviter ngana na koyo sa frère Matou a courage aza artiste fandi mangoti andima ba finga enganga andima ba benga e mutakisi andima ba biseki ye mutali mwasi na e andima makamwana nyonso bon je sais pas ce na koloba ndenge nini mais de toutes les façons mutajija batu malamu ezanzambe soki akufi na kisi nzambe munda yebi soki pe balieye nzambe munda yebi soki pe za liwaka normal mais nga eloko na yebi ezali ke la sœur abelaki asalaki crise ba bemena hôpital akufi elonga na yebi ngona. Voilà, boyoki lisusu précision et pas ya ndeko na biso Blaise Lukano Jean Blaise Lukano ndenga linga ba benga ye eza nango makambo te ke balie moto ezaka ka moto apikaki crise ndenge toyoki awa mais na sisi lo baleka mu ya mama te nde bazolo ba makambo ya mama ndenge lobaki ke ozangole c'est ce que maman ninga azana besoin yeba ke o yaza angolais o yaza chinois o yaza gabonais o yaza boité ils a problème à savoir vivre bateau comprendre ba o pe baso kendi ba legi na bango mutu moko te ezala ngoka ngolu moko epesa meli bango ba poni bango ba kendi série moko na habita bakendaka tang bakendaka bango nyonso o bakendaka Dubai na yoka kama mutasalaka casting ya opzwa bato ezaka vena biso modero ye moko tatikala bato bisuku tu bakenda donc ilingolo bakeza na kama kama chance ne na yoka je musu na fana na so solo na mayonnaise aloba abi mama aza muta sentiment te mama asalaka makambo oyo azoka na motema na ye donc soki tozwi chance ibiso nanu te ekozana bato misusu bazokende eza pe na mokolo mosusu bato misusu ape baokende te baobenga babiso baoyo parce que toza nanu na monde nango mpe ya théâtre yango tozali eza kaka ke bamisusu basala mwa clique na bango na ndenge na bango bazosala makambo na bango na ndenge na bango bamisusu mpe omoni nakoma koevite mwa koloba mwa mingi parce que oyebaka émission moko tosala na yo boye
opposanga ba question moko boyi sur mon frère nani frère nanga frère ngo to kombo no yebete te kombo ni kiminga tana ko loba subu to tika onka te frère wa joua que pas sans souci frère nanga nani oyi na evina na kombo zo ya te anzambe na ngai frère wa frère nangai Omar. Ah, Omar, on a robaki Omar, il y a sans souci. Yo nde mutu opposa ba question ebele et sala lokola ngane tozana ba problème oniringa na boya ye na nima yete na loba ba n'importe quoi. Do bozana mino na problème te. Naza na problème na tikala kozala na problème na yete. Bato ba interpréta mabe. Yango no moni monde na biso ya théâtre oyo ezaka monde mo compliqué. Na tikala kozala na problème na yete. Nanu pe to fanda boyo to solo late. Tomona na musika nanu to solola na tina Omar nanu to solola te mais biso na ba information to zo ki ke boela ka mwasi na tournage moko ngai na nzambe mokili ya malamu te ngana zana mama makambo wana ya welela basi na ngai te fo batangela ngo batu misusu ngate ngama makambo wana welela mwasi nesi nini ya poto ngana zana mwasi na poto te bona welela mwasi ni ngana mwasi na poto te. Donc bamakambo ebelu batu bazaka nango bata théâtre bazaka nango ngana zanga ngana ngote boela bilamba na tournage donc mambo ebele Omar aza frère nanga aza ndeko nanga bato ba interpréter ka mabe nzamba confondre bango ka ngai moko na leki pesu na émission ezate ke tamususo eza makamako banga oni non moi j'aime pas na linga ozana ba problème na batu te ba question ezalaka yo ba réponse ezalaki ya ngai mais bato ba interpréter ngo mabe batinda ba makambo baloba o bakoyi koloba mais tout va bien jusqu'à présent to kutana pété to solo la pété mais sanguya kaka ki na figiye na lobi na mabe na zongisi boy c'est la même chose ne moninga na saliso émission oyo na profiter na loba eloko yango ke bato balingaka ko tenga misaba makambu oyo bazana connaissance nango te s'il vous plaît il faut éviter comprendre mokileza o to vivre o mokileza mokie kokuta nana ko mona na silité comprendre donc c'est ça mais yango mona na bisa OK maman ninga zota mona na bato eza na bato misuba o badadi di kambala kuta kete dadi di kambala akete mais na succès ko leka bato misuba bate belé na monde théâtre papa nsaka la kuta kete makaya saint akete bato bazi belé bakete donc tant mutu aza na besoin azwa mutu moko bo o motema ne sepeli ba pekisa été chaque chose a son temps nazo wele la te pona kene kuna na lobi onka po yo lobi ke maman Olive azo mema bato azo benga bato bazo kende bato ngo ba komisa te maman Olive aza na bato a komisa neti ya ye azate tout le monde aza libre ya kozala na ye parce que azali maman oyo oyebi na selo mo markanga pona maman na accident monge salama na nzela ki nkole batuta papa moko boya zo mema vélo ya makala batuta ye akoya sur place akoya batu babika ki akufi mama wana aya atelemisa jeep mama Olive atelemisi jeep amemi papa wana atie na nebiso lo banaki kongo na nkata ti na clinique quinoise non Ngalema amemi na clinique bakoti babani ko traiter mama na mama Olive olela eloko wana ne marka ngai ngala naza na besoin te ke il faut abenga ninga zo bengisa bato o bazolanda ba mongo o bazolanda non soki tan koki eza nango te pona makamuke po wana za angolais to wana po za soki mu colonie non chaque chose a son temps wana sko lobi likambo oyo e marka yo ya malamu siko likambo oyo e marka yo ya mabe ezate na mona nango nante aza mabe te na lobi te ki yaza ngai na monité parce que ko ben tala 16 ko ya ko kutana na bato bazana loti moni to fandi boy papa kufi okanisa siko tozwa neni omoni bato ba interpréter loko mabete na okumisa mutu te je dis ce qui est vrai po bato balinga ko komisa bato il faut ça na opinion na non ngaza politicien te je suis apolitique nazolo ba molamu ya mutu tango mutu azana bomoyi munweri akufa awa ya Solange auti ko kufa awa
mindondo moko so to kufa wa soki ba bengi soki di 100 kilos bactéries c'est belé ba kufa bactéries belé ba kufi a participer à contribuer na ba mbongo na ye moko ninde ko na bango quand il faut ndima mutande ngwana donc bref soki ba o ba zi chance à voyager na ye ils ont ma bête so ba okende Japon gloire à Dieu so ba okende Chine gloire à Dieu so ba okomati États-Unis nzamba zo lokumu mais likambo nyonso ezana tangu nango. Voilà. Tokomi pratiquement na suka ya lisolo na biso ba projet nini oyo d'avenir oyo ozo boule poto ma obangela yo to ya opesa projet d'avenir au mono eza ngo ya Angola mais yo lobeli yango na Kinshasa ba projet d'avenir ekozala nini ba projet eza ebele souci nanga ezali ya osala ya ko valoriser ka monde à cinéma parce que ba mboka lokola ba Angola sotali cinéma sotali film o isalami na Angola rien à voir na ba théâtre vous sentez que ba to bazo respecter normes ya cinéma pe bazo tia mbongo pona soutenir œuvre wana na ba projet zebele nazo pesa nanu merci na chef de l'état ndenge na yoki que sima à côté en face il y a palais du peuple bazo linga bakanga place na basala ngolo kola moi place mo d'artiste ou d'artiste ba konoya ko évoluer c'est une bonne chose et soukaka wana te ngakutu na makanisi zali penda il faut te soki ba moyen kozala basale la biso ba salle ba équipé ngona ba meuble ba kiti ba nini esika to keneko luaka ko keneko tournaka na bandako wa batu to tournaka na ba lie wana neti ba Hollywood ndenge ezali Hollywood ezali tellement munene nyonso ozana ngo besoin okuta kuna na kati eza na place ya ba cowboy ezali eza place ya ba zombie ezali eza place ya ba mayi ezali tous les fonds ozana ngo besoin osali la film na yo okuta kuna soto ziba espace ndengona ça va nous aider na esika to bana ko kendeke ko sala ka ba makambo terre à terre 16 na yebisa yo batu balingaka cinéma lokola biso ba o tozali théâtre te na lobela théâtre te na lobela cinéma batu balingaka cinéma bazali comprendre bazali donc nzamba sala biso grâce que un jour tokutana na bato lokola ba président de la République nazu makanisi wana pe bato lokola ba maman Olive Dene bazana makanisi ko sungaka bato boy c'est une bonne chose c'est ça. Voilà bambote po tokabwana na émission ya lelo bambote na ngai ezali mingi na bandeko na ngai nyonso oyo bazo sala musala na bango batika ko balemba te bakitsa maboko te ba continuer areza ezali héritage munene oyo ba ekotika laka ekufa te bato bakoya ba continuer nango mais ya malamu ezali photo tika nde ba empreinte oyo komema biso ti boso Eric Funsu wana mafuna ta la caméra Eric Funsu na mère double mère diwa mama mapasa moto na bino ngo na kata Luanda le véritable sapeur Eric Funsu na bosanete na Jorvi sapeur ya solo na kata Luanda na palanka wana donc masolo kutu solo ngozwa elamba na boutique pa Jorvi na palanka wana kana coin en face ya armée di Sali donc okuta mama na boutique eza wana ya oloba kutu ezate na otana na musika batebele Sele Lukanu na Canada ma petite sœur propre Tom Sita Lukanu yo yebi masolongo ndenge zalaka na boka sunani sezinga koma boka bandeko na ngamoko parce que so na boki mutu mususu na senga ki mbongo ya ngwana nazo boka te na boka bandeko na ngai ba obolinga nga mingi bafana na ngai na biki bozo déclarer poani na mona na asute nazo mona na lisute po na lingi mo ba terre à terre vraiment lisute donc to sala masolo oyo ekotikala ka ba archive ndenge jibe mpiana lobaka artiste akoleka me ba œuvre ezotikala neti ba vie sans souci ba kenda me ba œuvre zali donc ba jaru wana neto luka siko laisser des empreintes na esika oyo bato ba lobi ba wana luka ba mona biso donc merci na Info 16 pour yende mutu ya mbanga Info 16 16 mm vraiment
Voilà, merci na bato nyonso bazwi occasion ya koyamba biso. Merci, vous continuez à s'abonner, bolanda biso, vous continuez vraiment à pesa confiance na bino pays na biso, to sa la bino kara musala ya kitoko. Pona lelo lisolo na biso esukiawa, merci. Lisungi na ngai, makasi na ngai, bato balobi po ozwa esengeli okende poto, po bonga esengeli ozala ndeko ya, kasi nkolo yo lobi nini mpona bonga? Nakobungisa kondima te, nakobwaka liloba te, zambo yo natingami na yo, nasangisa yo nasoloka te, pe nakisi te, Yesu yo nde nzambe nanga. Babengaka yo nkosi na bayuda ye, ozali elonga na ngai. Nabungisa nyonso yawe, kasi bonzambe na yo te. Sembola lomoko na yo, banguna nanga, bayoka soni. Zambe na nguya, natikala na moto mosusu te, kaka yo nzambo, yo masiya nanga. Koloko bwaka ngai te, pesa mabala, pesa mabuta, zambe na ngai nakimela wapi? Zambe ya baveve na baorphelin, solo bazali na hôpital bazali kokufa, basheke pe babola nzambe yoyoyo, tala bango na sena malili. Bakimela wapi nzambe yoyo? Mabundeli ya butu pe na moi, na bangomba mangingingi, tendance koluka yo nzambe. Na kombo na yo, mabolongo nyonso ekofukama, na likolo pe na se, minoko nyonso ekoganga, yo ozali nzambe ya bomoi. Naza na moto mosusu te yawe, natikala kaka se na yo. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.